yo so lingi mwasa boyi na ye alokomi olobaki o ba tout ya théâtre bazala après répétition baki bandemo bantintani bandemo babobi awa pd wapenda pd olakisi ko pd po mobala sola ko loba mambo olobi te obiso to basi no bimalo bango ebele babelo ba pd ngana ebele na ebele na bibase ebele oyo bimana bango pe Karine ko mo oloba te ba Karine elote eloka no yebiso ngo espèce itisa ezamba suka kata na komba président Caleb okati na komba tumba okati na komba majoli donc mutu tout oyo fingi na Congo na Kinshasa aux artistes comédiens na yebiso kata kale le poso continuer okuta mukie makam no yebiso ya mususu ndimate Karine Mokonzi na Kalunga leki leoti lobit kana elongi mikuwa bongo Karine oza kitoko te tu n'es pas jolie hein sapristi full da poudre non loba pona na kanda oye loko te tika biloba munda ango so disons yo kota théâtre oye bibi mambongo te yo finga bato théâtre comment est-ce que yo koti na théâtre aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi tosabone biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo oyo nayokaki te oyo namonaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine. Coucou, salut à tous les téléspectateurs, ça c'est une émission culturelle. Veut dire nalinga koseka mingi po nazalaka na kanda te balobi la reine Nzinga eye balobi YouTube ezonge lengi wapi veut dire ko zapete yo s'abonner kaka po esalanga ba bien et yo bongolanga balobi taka nga mona za présence nazalaka na guya mangusta bakselanga lisumo simbenga kitoko pelengi balobi ya kitoko o wapi balbe miswa lelo nde makambo miswa lelo eza kitoko makasi. Je dis un grand merci na la reine Nzinga la patrona balbi la reine Nzinga nzeta malili la reine Nzinga mama sociale babi tanti moi solaka bien alpha mies na bosani yote vous êtes tellement nombreux tozo la kaka abino nyonso a grosso modo la pesi bino kaka gros bisous merci beaucoup na bino tout boza branché sikoyo pona kolanda émission ya lelo veut dire na yebi ke bozo komi tuna lelo na sidora kolobela nini lelo nazanga mote na plateau kande bozo mona nazala ba invité spécial invité spécial au vraiment to kopanza teke bozala ka branché boko découvrir makambo ebele o eza caché bino mo bomoni na gauche nanga nazana Gusta la Rose la présidente autrement dit libanga na Instagram vitesse age koleka Android autrement dit mama zwaka na droite nangai nazana SP zikisa moi sinzambe SP zikisa c'est ça non zitisa SP zitisa comment gume makasi awa balbi mwasi nzambe tokopanya teke tokolobela nini si actualité zoleka mingi ezaka kapona Karine Mokonzi sans plus tarder Steve zalaka maele taka yo za pro zalaka maele na bilili po esala biso ba bien. Dans l'équipe directement la présentation nanga na bandi et pas SP Zitisa. Bonjour star. Bonjour grand prêtre mère. Talara yo na lilofa. Bonjour epele quoi. Merci beaucoup. Bonne santé kasi. Santé mo mona kaka. Yo lobeleza te yo mo mona kaka. Santé kitoko kaka. Yo kaniti na ti na ke na gauche na ngai. Bonjour star. Star bonjour bonne santé. Ngala bien, boni yope. Posez pepele mbetolo yo yebika selon vitesse tozali vraiment. C'est ça. Merci beaucoup. SP Moskitoko. SP tu as déjà Gustaza actrice comédienne bon yokashi. Bana artiste comédienne kalo kwa Gusta la Rose. C'est vrai? Oui. Oh, au sala na groupe ni. Na sala na groupe ouverture de Yamayo. Donc groupe ouverture de Yamayo na jouera kuna. Na star abate Mayo.
siko ere obotama kobanda koreve un jour ozala actrice comédienne ou bien inspiration wana eyeloka brusquement ela brusquement te donc nanda napenda kuanvie yango te mais tosala ngo kaka na bakanda totalika boye lomo boye nofo totiaka esprit totie mpe esprit mpe boye esimbi mpe ekota mpe mama na baesprit kaka bovandi lelo elamuki ka makambo elekelo ebele otelotelo te fonga mpe natiaka esprit na makambo yango mpe pesa totie mpe esprit boye mpe nzambe mpe asungi makambo mpe pesami boye esprit abali na mboka fati beton libala ekiti $500 Steve ozoyoka les grands caméramans libala ekiti $500 habite na ba $500 wana na banda na maternelle natangi maternelle première secondaire papa biso skwa nyokwa melinga surtout ngando mona mbe na sala ndeni papa na posa boye siko ka bwemba mo sibitima $500 ya 1 million zitisa bambo moto kenda na zan 1 million bala yo bambo moto kenda na zan msusu mbelo ka 3 bilamba elartin elote bakobala na 500 te donc mutu ana tie lwa wana azwa bana pesa bakobala baona ba $500 mpona nga penda zitisa na boya to basa ba 500 te nde biso toza boye jamais gusta la rose mama zwaka dora la belle abale na $500 yo po boyango Aïe, 500. omenga na ondiba nanga mpo nga na bali nanga te Bo sikoyo baparent na biso balia na tour ya la rose bo balia 500. so bale 500 likolo nango bandekolanga nyongo libala esilaka te bazwa siko makambo bazwa na facture Tisi so balingi 500 bakopesa na mwa batika na nyongo. Likolo nango baba. tata mama zwaka Kosa ba décharge. donc bandozaka papa biso boya obakisi mama biso kutu boya nakala leki moko mena ko jour on ko na 1500 leki nanga kutu do obakisa kaka Si vous gâtez 3000 comme ça, c'est que tu vendis normal. merci beaucoup ça chauffe déjà sur le plateau balibona ezalaki ambiance ya plateau kitoko wapi toyena mingi nane epai ya espezitisa makambo kari mokonzi azosala kofinga tout konso yo koloba ni mpona yango vraiment ye pe na bongo talanga na notalo yo Karine nayebi te so na koloba nini donc omoni yo nde oza bongo obika kaka mpo wana poto omosi oaki na kina nga espèce tisana nga nakangisa oyo na para atumbatumba na maa joli yo finga Gabriel yo finga ye joli yo finga président Caleb afinga bato nofinga koboni ko waye loko te nga zite so nake poto na oleko fois 100 kutu moke j'espère que fois 1000 donc waye loko te peut-être kutu oyebi te nga na yeba ozaka ndumba mwa bajournaliste mwa bandumba ya basalite amana bamusicien mais na comprendre te kama mwana ba 2021 oyo okomisa mpe na star na sala ya théâtre yo oyebi yango te akomosa théâtre président na ye président Hans je vous salue là yebi improvisation nde aza bongo ayebi te j'espère pas qu'ayebi improvisation ayebi te ayebi kaka loba biloba loba nani alobaka mama so oli otondi te il faut pas koleka bamona ke non Karine Nkunzi jamais otenga kuna natie beauté te natie kaka rouge apo momentane na opesa makambo te ye pati ya beauté te asala maquillage simple asala maquillage simple boye bakusha niveau atiaka nga amona ye ti nalanda ye natalaka ye mon président ville elo apesa ye mo chance mo boye nga nayebela kaka nawa mokuse ekele ye ngani okele mpe balio memeli nga be mokusa na ntango ayaka na moi mpe Karine le mpe Karine akoma olobaloba te Karine elo te eloka na oyebi songo espèce itisa ezala mbasuka kata na komba président Caleb okati na komba tumba okati na komba majoli donc mutu tu oyo fingi na Congo na Kinshasa aux artistes comédiens na yebiso kata kale le poso continuer okuta mukie makambo na yebiso ya mususu ndima te otuna bayokela ngo wapi encore mesana ko finga biso pe to koti sko na rythme yo sko finga biso na poto biso sko to finga na kini so zaki na kinya pe bite soto ya to saloni na ebité nga nena zabe na zui para est joli na zui para tumba zui para président Caleb na zui para o mutu tout oyo finga kinga na zwango na espèce donc dimino ka charge ala ni charge ala se quitter linga liko na ngo charge ala ya mbiango donc ndo bongo ay lokote ba biso pe ba poto to yakango o suksi na pe ba poto te am su poto yo oza fin fond biso biso to ya poto likolo
ya iloko kutu te mosusu bosangisa mbongo mwa chinchan na Kishasa oteka kutu biteka oteka na bino bateka te mpo ke poto lelo komi na poto yango présidence limbisanga na présidence fo teyaka ye fo teya na soi-disant président la duchesse soki osalaka makambo wana mais biso te toa théâtre 2020-2021 soki olingaka na bona bandenge na yo oyo omema makambo ya bathéâtre 2001 ya ba 1900 oyo ezalaka volekana te fefo walinga yo mais biso ya président ma batangisa biso bongo te président ma atika jamais kolinga artiste na ye jamais aboya ku makambo wana groupe président mayonnaise to azalaka ndenge so olingai na groupe ayoki olingi na groupe ata tuni maanzo bakoya biso alongoli yo na yo na mobali abengani bino bokosala libanda bino libanda mwa makambo ya kala yo bandelo na 2020 yo so olingi mwasi aboyi na ye alokomi olobaki batutu ya théâtre bazalaka mpo répétition bandemo batintsani bandemo babobe awa pede ti wapenda pede olakisi ko apede mpo mobali asola koloba makambo olobi te obiso toyebi basi no bimana bango ebele babino bapede nga na yebi ebele nayebi basi ebele oyo ebima na bango oyo ebima na bango te na otanga te oyo babiro na ngai eza babiro na ngai oyo ebima ye mo azomiyeba na basi ebele oyo ebima na bango awela kuna na bato ebele venaka kutu shiko pululu mpe asoname awela kuna ve shiko basi makoka kaka te basi anko babenga bapede balie bambongo wana kati ndenge wana babana kati oyeba mpe ayebi daye mwasi yango pede mo oyebeta koyobi ata jetem yoyebi kaka opesa nsima nde babeta ko makambo selo matombo pardon Zitisa, pardon. Toi, laissé, tellement ça monté, toi, laissé. Toi, n'es pas gusta la rose à maman Zoaka, vitesse, ça j'ai collé Android, balbi libanga Instagram. Gusta lelo, tout le monde a batu awa, comme côté qui la batu poto ba voice. Neti Karim Konzi wana. Après Simbongo na ye, batu batekele ba voice, ya ba artiste comédien. Eza penya bongo, yo kolo bani pona yango. To bango tata batekeli aze loko te nabi kipoto ngo ya kibanlie salo bongo sia toki basango no kariti na poto na bochaka lichete liliete tika boni boye ko bangisa biso na nini yango poto batu musu ba okima corona yo zangi corona te corona mutelo biso bongo karino eloko te donc on a chance kutu ko po yaki au simbi président na biso te po biso mo bana to zwango mais yebango bakale bana baba président na biso kaka loko yo simbi bango biso pe to loba po biso pe ba ta théâtre yo kasi biso to sala ngo président na duchesse yo ko sa bongo te soi-disant président ansi yo boya joli yo boya joli boye par rapport à quoi kalunga ningi samboka monde entier bayebi kalunga ayana ndenge na ye kalunga mabete ans nabi nande ya mabete to chap na nani Karine Mokonzi na kalunga leki leo ti lobit kana elongi mikuwa bongo Karine oza kitoko te tu n'es pas jolie ça pristile full da poudre na loba pona na kanda oye loko te tika biloba loba monda ngo soi-disant yo koyo kota théâtre oyebi pe mambongo te yo ofinga bato ya théâtre comment est-ce que yo koti na théâtre est-ce qu'il y a un sens c'est que ependa bongo biso pe tokofinga ye donc nde yakoti na théâtre bongo yako mofinga bamere na biso nzoka ndenge akendaka poto wana alaka na kinya babi ntina poto asubaka musala asubaka na ye biso ndoki mobalesa ye kindoki na lipa sodia na bombo na nguba asubaka makasi nde aza bongo aza na solo masuba eloko entaba mobali okoseli makambo ya lobindo ya gabi mapekane yaka solo sia nga na yoka solo alipeka Karine otema te tozala ne kuwana ebema mare jamais atie parfait le roi atiete Karine azaka monoko solo moko movisante botika bwe pardonga ngala opike na crise botika solo makasi gusta la rose yo kasi basi nyonso yeba kobrose moi c'est qui c'est le lait moi je suis le lait je pense pas qu'il y a brosaka na c'était à brosate
abosa su solo on va se donner il faut nika système bien il faut nika système ma solo na biso solo ma aza vraiment vilaine yo babaka biloko mabe ezaka fier yango mona finga bato trop kitoko akofinga tako oloba ebisko lo epianga kanda nde na ye lelo boye babengi esiko asenga bapardon présidence non senga pardon te surtout ndeni mokonzi se fungwama yo deja okokota likolo ekote eketi na motema te Paris merci pour la présidence nda fula yo moi pour la présidence na bakanda so au fini non papa est président Hans au fini que papa est président la yo et nga so président Hans mais na fini au pays dans ce pays la niato na ça Hans ba les oiseaux de même plumage président Hans akokota mambwana te Hans abosani ya joli ya nini yango Hans ayebi ya joli président sa zongisi ye azongisi ki ya joli ya na nga atalise ba paramètres président kala ba président comme yes quoi ça ya bude na ba robo bola te na ebital ba pe na latika radio yo ayebi bolata na mute ayebi bolata te alata ba jupe mombo ya matoi aolata bilamba mombo esali mapeka carré tano espèce d'iti na sabo non moni nga moni boye espetele mana ngala mono za ya la kiza Karine nyoso soko liko na ngolo soko nyoso yayo mate so ngona be na ti chat ti na kasi na ba chat nga pe na temi nga bataya ngai ewo eyinzi sieta pata Bill Gates kaka Karine okosta omoni oso ozali na kini donc tosala bilomo biso na kini na tolota na makasi na kini nga alata na makasi Karine asala bongo posa na ye na mukanda mukanda nini mukanda lebe lo te biso pe tozwa ngo biso pe mamalu mavoka ba pe biso pe makambu tosi ba mikanda ba doni to la lidusu sieta pata osikanga place na lobi mabe asala mukanda te asala mukanda te biso ba vile biso mamalu mavoka ba chef Antoine penda wa simbi si lelo azala na mukanda te aza mukanda ana ngote ba trafic d'influence ba pese biso ba makambu trafic d'influence ana ngo na super makambu ngo na kanyi makambu penda bo et grâce à ma star Karine est-ce que eza ozala nango na voilà merci beaucoup biloko bomonaki bozalaki batémoin ya komona débat oyo eleki balobi baartiste comédien baza tellement monté baza très fâché contre Karine Mokonzi vraiment bazonyonga na ndenge vraiment ya bajete tozochite na biso parce que ezaka likambo vraiment ya air tobandi na SP zitisa mot de la fin ekozala nini opesi bambote na yo opesi numéro ya contact to mosusu Karine Mokonzi akobenga yo asenga o pardon mot de la fin nanga ezaka boye non yebiso mwasi ntango wana ndeko mwasi balobi misala nde elekela maloba na ebele eza teke maloba elekela misala na ebele donc esimba te non mpe soki aconseil changer tika na 2021 so change te donc 2022 tant toya seke toyelo mabe makasi okoka tokima okima poto na biso azala mutu mboka ni azonga soki quit so bambujima je crois azonga kuna donc tika seke tika nga azwi charge na bango tout le monde bato oyo finga nga azwi charge na bango na lati yango donc tika omongana na oya mabe donc likolo nango donc seke tika kaka tika monde la fin na ngai ngo ezaki a changer bambote esalaka bien mbote na ngai ya liboso napesi nano na famille musumadi napesi mbote na bino famille Kanzala napesi mbote na bino donc mutu asala nga nazala boye molatisi na nga Kevin donc Kevin mwasi moko ya bien mwasi ya mwindu mpasi oza bambote ebele napesi grâce tétane mbote donc kamana Charlane Itela napesi batutu bambote mais mutu moko nde na walinga nabwaka awa talaka ye Elvis talaka yo mutu mbongo makasi mutu mbongo tongo aéroport eganga grâce à masala ta yo yebi maluma voka sala petit na oko petit na la mikolo petit na kemba mabe sala petit na donc chef Antoine sala petit na yo doni toi la lidusu sala petit na donc ade kanganyama président ade kanganyama amero tondo donc na pesi bino ba mbote belé tazitisa na bino yeyo zisa no yebo muna ka zitisa talaka zitisa lela bino ya dega donc na pesi bino ba mbote ona so ba fandi tout balinganga o batala nga na kin awa na mboka lengi donc na pesa makambo zisa lela bino ya trop
grâce à masala sala na eloko wana osala anga jour wana. Ozalaki na conteneur ya mabanga apesa numéro de contact. Donc numéro na eza plus 243 089 510 52 39. Bondez-la s'il vous plaît. Plus 243 089 510 52 39. Merci beaucoup, Expeditissa. Voilà, tu es dans la présidente, mot de la fin. Mot de la fin, nangeza bat musunde ba boye, wano ni loko ti do biso to yeba kake uta kan luka. Olongwe kan luka o epoto, o mofinga bat, mokonzi bongo te, boya bongo. Vous comprenez? Boya pena bongo, faut yebaka, ba mikolo ba banani, ba leki ba banani, faut respirer nizala. Loko ayo ba kumisaka oyo ndo fingaka, o ba biso pe ba mitu epeta na kintuza. Sko mi laksi ke yo ndo sans esprit. Vous comprenez? Boya bongo pena donc tika ko fingela biso ba président na biso. Po biso mo bana donc komi tout. So mila dia manga mila liqueur. Vous comprendrez? Et l'on en pète dans le conseil Zarake, on a lobby wana. Tout ça bien. Au côté de maman, oui, puis on t'a reçu le fond dans des mots, oui, bah, était pour nico finger kio. C'est pas normal. Bambo te na pesi monde entier ba lela la rosa. Nazana pour na bino na lela bino ya trop. Babi akuda désiré akoloisi. Vina azaromona la rosa. Soit 400 mégas. Zo 500 mégas de saliba vina ngana za mystique na Lubumbashi baze belezo ya tangi kombo ya moko ba msuba sa zuwa do bino tu bona Lubumbashi poto dans monde entier na lela bino ya dega numéro na ngeza plus 243 99 35 22 707 plus 243 99 35 707 35 22 707. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup. Nandenge pour répondre à l'invitation. Merci Nabino tout bozala qui branché. Na remercier Bino ya trop pour la boya ka kozala ingrate. Yo s'abonner car susi nangeza o s'abonner pour rater makambo oyo ya bien. Donc ce qu'on s'abonner te o rater makambo oyo ya bien. Là je dis encore un grand merci na 007 Makuma Vinga. Bambo théâtre. Pourquoi pas papa Philo mo pepe. Na bosani yote Mikiliste Vemba. Yayo yangoyo. Donc na pesi bambo te nanga la Jovanga Champagne, banda Belgique, babi Jo Vanga Champagne, banda Belgique, babi tonton moro bien, Zico Garcia no mokondi ya bazombo na kati ya Belgique, bambo théâtre, subo mona ke monsieur le kai kitoko boye, grâce ya caméraman moko bien, réalisateur moko bien, na kombo ya Steve Pro. Voilà, je réponds au nom de Nancy Dora, Nazakanagu ya Mangusta, subo baxel ngali sumo simbinga et salanga va bien. La reine Zinga la patronne et balabi mama sociale. Nengna bakisa soko za la poste ya promotion et loko na yo, basé leur publicité, basé leur marketing et loko na yo. Numéro de ngeza na fond d'écran benga okoya mobimapé okozala jamais déçu. Merci beaucoup, voilà tout à la prochaine émission et le ngolanga moko Nancy Dora. Bye. Aye mama oyo ayebi kovanda na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Dinga mama oyo ayebi kosolola balobi tosabone biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo oyo nayokaki te oyo namonaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine